ba réaction na bango o baza nango baza banani baza ba oyo to benga ba kombo ya ba faire bomber quoi ba mela bomber mais parmi bango baza na ba objectif pe ya malamu pour mboka na biso parce que mi bwedo mela ba bomber ba dog oto yeba kuté mais to ko mela pour ni mboka mabe yango biso ba jeune to komika boye même ça na mutu eza on bal kitoko jeune lokola yo et lui est motivant vraiment comme on met la bombe bakandaka ya mboka ngo bakandele makasi babulo de yebi bakopi na ngozo ya te yango esingaka ba makambo po evandisa mo moral ni to boyebi musalani ngona yebi garnisser na pe DJ na yemba na moyemi na yemba suba ba mila boye na wope ba fotité OK mboka na biso ndi etamula boate fa batu baza ba niveau likolo batu pe bazaka bayebi misala ezate bavanda na parler dans place avant na parler dans pas raisonner te esinga fa bayeba na abayeba na fa ine calme place akindo tambula moizo aki ba mona malama fa ine kotima ba milani bo eza sulu po nini mutubwe ala mkwana tonga aibi musala ne me musala osala ezate po mboka die kufa na okala ba president ba gusa eloti tana tonga ala mukabu ya moni ke loka sala ezate etindeni na moni ba ipa asani aya ba po dogela disaka est-ce que sambelaka sambela mea sambela wapi sambela na message sambela na message mais na yebi ke na message bazala mo ba loin mo belé. Vrai. OK. Papa to moni koto zo ba lo sango kaka ko expliquer biso ça ka ba matière nini bazwa ngo wapi? Et la matière est au Brésil, ni sous celui manaka catalyseur. OK. Faut sanctionner que sa pharmacie. Wa kuit mo ya moins cher mais en ce que la consommation ya moral ya tener vandi mo raisonna ba buzo ba msusu ezate takaka changone za inachevé. Yango mona ko babeba presque koleka ba quartier mususu. OK. Pour ceux aussi par exemple ya Gombe. Au mona ba Gombe biloka boye za rare. Mais tongo yi a yokuta biloka boye c'est que quartier za développer te. Kongo ya lelo Kishasa kala me yango de namona kana tangwa mobuto Kongo bandaki kotambola bien namona kana tangwa Lumumba Kongo bandaki kotambola bien namona ki na tangwa Kabila lepe Kongo ezalaki kotambola malamu Bomona tadi ambere na nzela ezalaki mapasi komona ye bomona moto mabe na nzela ezalaki mapasi Kongo ya lelo mbakuluna aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi. Merci beaucoup mesdames et messieurs, je sais que vous êtes très nombreux en train de nous suivre de partout où vous êtes. Je vous souhaite un heureux jour à travers cette chaîne Le Nazarien Télévision. Samedi 4 mars 2023, nous sommes déjà au mois dédié à la femme. Donc pour cette occasion, je souhaite un heureux mois à toutes les femmes du monde entier. Là, je vois maman Bernadette Boueka et maman Tiffany, la servante de l'Éternel. En tout cas, je vous aime beaucoup. Je vois aussi Joséphine Boueka, la grande dame, la femme à la haute diplomatie. Donc, nous sommes là ensemble avec vous. Comme vous constatez, nous sommes au quartier Maïzelo. Et Yebaniming na Kombo ya Delvaux. Wapi tout ça entouré na ba jeune
au baza pe na ba talent parfois beaucoup découvrir au parfois beaucoup na ba vaurien au parfois beaucoup na ba kombo belo beaucoup tanga mais beaucoup découvrir moko sima moko et là ni ba ko pesa comme ba réaction na bango au baza nango baza ba nani baza ba oyo to benga ba benga ba kombo ya ba faire bomber quoi ba mela bomber mais parmi bango baza na ba objectif pe ya malamu pour mboka na biso parce que comme nous savons que la jeunesse c'est la continuité d'une nation, la jeunesse c'est la progéniture, la jeunesse c'est avenir, il y a lobby et sa jeunesse. Donc tous avons ensemble na bango de toujours beta masolo, toujours intervenir le bosso, bon se présenter d'abord moko pour boyer bango. Bonjour ndeko. Bonjour. Obenga mina kombo ya nanu ba ndeko ya le Nazarien bazo landa partout dans le monde. Kombo na ngai Gedor. Tolo bilara pona rama rambo ya mboka. Si tu komi bwedo momela ba bombe ba dog oto yeba kuté mais to komo mela po ani mboka mabe yango biso ba jeune to komi ka boye même ça na mutu eza. Merci beaucoup ndeko Degor toujours kenena na présentation ya moko na moko. Bonjour papa. Bonjour madame. Kombo nani? Meshaki. Meshaki, est-ce que koto yeba mpe na kombo Meshaki? Oui na yebani. Mais là tout le monde na ba bombe boza mobile kitoko jeune lokola yo. Elo ni motivant vraiment comment me la bombe. Bakandaka ya mboka ngo bakandeleki makasi babulo toyebi bakopi na ngezo ya te yango esingaka ba makambo po evandisa mwa moral leki na kokata mutu loboko na botola nafai na nga na pio na ameleleko na nga na sombi esala nga elembisanga mwa vakumi po ebosanisanga ba makambo mosusu. Est-ce qu'à part à père bombe eza pe na musala mso yebaki soit classe osuka na niveau ni? Nasuka na 5e. OK. Osala option Mécanique. Merci beaucoup de l'équipe na 3e intervenant. Bonjour papa. Bonjour. Kombo nani? Kombo na Shadrack. Shadrack babe yanko na kombo bayanki nani? Badiabo. Badiabo. Tout le monde met la bombe, et l'on est motivant vraiment pourquoi comment met la bombe. Et motivant pour la bombe la bombe. Ils arrivent à kanda mboka na biso bani. Mboka na biso musala malunga ete kwa malunga ete. OK. Ya momoni bayaya baobe ba ebele. Ipo ya so avandi bo peka ete tindika ke botola. Itindika na mabe. Ya momoni bayaya tukumomela ba ya ke botola nzela ba abayeka bombe. Bonjour ndeko koto na liboko na ngai ya mususu koto. Bonjour papa. Bonjour. Kombo nani? Jonathan. Kombo Jonathan. Mais tout le monde na kate kiri ya oza d'abord na kombo ya bien Jonathan mais na kiri ya bato bombelo ni motiva. Ah, suba ya ba mila bombe na pesa ba fotita. Suba ya ba mila bombe za pour mboka ndenge kindili mboka etambola mabifa. Ni tu boyebi musalani. Ngana ebika ni sia na pe DJ na yemba na muhimi. Na yemba. Suba ya ba mila bombe na wope ba fotite. OK. Mboka na biso ndi etambola boate fa. Batu bazana ba nifa likolo. Batu pe bazaka bayebi misala ezate. Bavanda na parler dans place avant na parler dans pas raisonner et singa fa baeba na abaeba na fa ine calme place akindo tambula moizo aki atwa mona malama fa ine côté ma ba milani bo na pesa fotiti. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo na Chris. Kotalo boye papa Chris oza na vraiment na fleur d'âge mais tout le monde na kati ekiri ya baninga ba omela bombe elo nezo motiver yo. Bon, ils ont ce que tu dois aller à bango de tout le temps. Tu vas aller à bango puis tu vas aller. Mais yo me la raté. Et puis tu me la raté. OK. Ya ça c'est quoi que tu rolo bela mingi nanu. Mboka na biso ça ne tamba no bien té. OK. Mboka na biso ça no bien té puis bana batanga non na ba condition bien té. Au mona ye mutonga tala ba kalikili mususu mtindeka na ba idée mususu ya mabi. Mais kotala boye ba jeune bazada na avenir. Bele baza ba maso bazana ba mécanicien bazawana ba donc on va d'abord tout ça peine belé. OK. Donc on va venir ça peine té madame. Imo mo na ndenge mboka ndenge kendini. Mboka kendeka abo. Mais balobi ke ba meli bombe baza ba kuluna botolaka batu biloko. Est-ce que mamwana batu balobaka eza vraiment ya solo? Bon, eza solo. Pour nini? Mutubwe ala mkwana tonga aibi musala neme musala osala ezate. Pour mboka die kufa na okala ba president ba gusa eloti. Tana tonga ala mukabu ya moni geloko asala ezate etindeni na moni baya ba epa asani aya ba pour dog elali saka. Soit ba ne dog alali
moya penser mamba mboka eza te journée pe leki ala mukape bo eza sute akeyiba yango mona ke kuluna esila te moyibe esila te na mboka po mboka na biso eza mabeba presa bazotia bazokokelo côté na mboka oyo yango tozobeba. Mais papa yo lobi ke oyebi musala mais omela bombe ce qu'on attend nino ko sala musala ngo. Merci madame pour le deuxième tour. OK. Musala ezali mais faut ba brancher ko brancher na ba mboka oyo to yunga na parce que buluza te chomoni na omela bakanda na luka na mela bikona vanisa momo wali calme ba ide musumu ya ezate bino batu boza na volontaire au sala effort pour nous lobela biso boloba et ça biso bien c'est bolobeli biso minyo lobeza te madame. Bon papa koto yo obaki ki obaki osala musala ni wa motard okumba moto mais omema batu omela bombe omoni te qu'est-ce que ça danger danger te danger te omela ma na ebike na kumba batu na kumba milimo batu. Est-ce que osambelaka osambela wapi wa chrétien ou bien musulman ou bien parce que ba professeur ba religieux ebele ya chrétien sambela pisi de bêtise. OK. Mais kuna est-ce que ba biloko boyeza interdit te eza malamu te donc eza mabe eza bien. OK. Là mais ça m'a amusé ça m'a bêté. So melina yo ofanda no ki mende la lisa nango quelque part to kolo apeza mal nécessaire à la place que botolo ke bunda olali na yo de bolanda bandeko ya les Nazariens télévision donc toza vraiment na base ya bato ba benga bata bombe oyo baza lokola ba brigand mais entre bango parmi bango il y a aussi des talents oyo eza peut-être pour un manque ya mboka na biso ko mambiza e kende bien te yango bomo na parfois bazo suka na ba bombe boye. Papa Lobaye Koto aza musicien na habité parfois est-ce que déjà aux gens déjà chance OK ndato beta musique mo beta musique d'abord ni rythme ni abeta no souvent musicien na be décaliste wa décaliste na décaliste un groupe na yo moko groupe na yo sali beta musique d'abord sali combien d'albums notre album mais ba chanson single to beta na biso ba single ba single to beta na biso o ezala lokola difficulté na musala na bino et musique mbongo non da possibilité za te producteur pe malungo zaka ko produire yo azate donc to awa to bunda na biso na biso wa bani po obima le botanga mona kati ya mukili bani donc ezaka ko soutenir yo ate producteur azate le groupe ezana to na ba jeune tala ba o ayemba pe makasi bazali webi ke musique ezape moko ya eloko etombola même pays etombola ba pays. C'est vrai ya bongo tout monde wa Tanzanie tout monde wa Amérique tout monde wa France musique ning de sala pe pays pe mboka pe tambo et tumba mona le lo ce que moni parfois mutumo ba ye pour na ko produire yo otika bekiri OK vraiment mambo musique na yo Wisa bongo eza da don zamba pesa tangu de abatu oyo amalon ba eli boso na yo si afula na rythme na bango fula na rythme na bango po batu da o basaki ba ko soutenir yo bangwana moi si o sa sumtu mabu ya mwema ezati olanda siko dona on zamba pesa yo isa bongo elo ni ko senga suko pona bandeko ba wala na surtout ba autorité na biso en tant que jeune elo ni o senga elo ngana singa ya dans soutien. OK. Soutien à Frizala, groupe na biso za liberté musique, ba jeune tala baza ba emba. So ba ba mela bombe lelo to ko pesa ba pe fotité. So ba mela bombe do moko na biso etambola na musique fa. OK. Moko na biso etambola dans, etambola boité. Bato baza mbongo, ba kanga maboko, ba jeune ba vana na palin. Pour sonde par exemple jeune a tam suna 100,000 francs na eto $100 na cha $100 abimana kwa azana na ido boto na ndeni. OK. Asa ido boto te poisa dana mo ni na poche ayibike ina mo na ngo na dana beso bili na sala do ide kuta ma baba ko boto ezala te poisa mo na banda kumsu ana ba cité o be banda tongo mo na tikalo milata ti o ya pamba tata lipa wa ya pamba tikalo liango te banda tongo tasko mo mke banda tongo ti tamsu 15h 17h na chile no mo wate so mo na kula na makanisini. Vraiment, mesdames et messieurs, Koundé Bolanda, vraiment intervention ya moko sima moko. Et ça par rapport à faire bomber de tout l'obaka qui beta c'est en tout cas jeunesse na biso ya RDC s'il vous plaît les autorités tozo ko supplier bino
parce que après bino banani ba remplacer bino après bino le lo oui ceux qui bana bazate mutu moko remplacer ozalate ceux qui jeunesse ezate boye bake o bo sala lelo ekoyebana te eyebana te parce que après bino mutu moko remplacer bino progéniture ezate eza malamu te papa Kotoyo est-ce que sambelaka nasambela mère osambela wapi nasambela na message osambela na message mais na yebi ke na message bazala mo ba loi mo ebele mais mo ba bloka ba bombo ezalaka un peu interdit non eza bongo mais soto omilango tolanda ba église ezoboma biso pe na bango kuna ko somboka eza bien toyebi ba misala somboka eza bien na abima na aza mbongo na lukati na baye ba biloko na lukana baye ba biloko mobo ya bien ba bien calme mais ba oyo to ba yango mboka mabe fati est-ce que komela eloko oyo mboka eza mabe ezomi pe na santé na yo kasi bango mo balingango bongo po to sala ba misala toyebi fati so atie ba misala na mboka oyo bombe e bana ba yame lisusu te na minute so batie musala net nini oyo eza capable vraiment ya osala na minute oyo na masona tongaka bandaku bato bayebi na kumba moto bato bayebi na boulanger mais to sala to se retrouver te lifuti ya muke ya ngwana yebo mamboka na biso batia musala na ordre na primo ya bien pour biso ba jeune to ba revivre. OK papa to moni kotozo ba lusango kaka ko expliquer biso ça ka ba matière nini bazwa ngo wapi ela matière et au Brésil misusu bimana ka catalyseur. OK faut sanctionner que sa pharmacie Nukeling. OK yango cha moi deuxièmement ele misafa kumia yelo to mela o wansu que la kwiti ya makasi ou bien ça quoi ka mtameli bien et le qui bien. OK le qui bien faut mela net 3 bières faut mela net 3 bières pour comment la place désolé wa kwiti mo ya moins cher mais en ce qu'on a consommation mo ya moral ya tener vandi mo raisonna ba buzo ba msusu ezate takaka changone za inachevé ne tongamite bino mo football ka bozo ba makambo bo évoluer quartier peso valeur komona o moni bato batondi boye na moyi boye eza kozanga musala nana ba boulanger nana ba DJ nana ba maçon nana ba monteur ngamona mécanicien na pe serveur mais boulot ezate na moyo ezaka fo vanda omeli loko esali mwa ndenge mo boye ti mo pokwa laver et vendre sur température siko tozoke déjà na période ya élection o ezaki bato bayaka pona jeunesse pona yo okoloba nini parce que période onde yango yango bayaka kokosa biso pona polo pona nini elo ni ko senga na bakonza mboka o ba landula mtu na senga tala vraiment caméra ngana senga na bakonza mboka bacha ba misala baya basala ka ba makambo ekozala te mambo ekozala te ti to koma na baka oyo to tala likolo bato baza likolo nde ba jouer biso ba raisonnement na mo ezala te ba mère ba okemba ba père ba okemba tension biso mo ba ya good non parlons pas ti to concentrer vraiment madame. OK papa Koto na moni alali déjà na habité comprenez en tout cas eza ba effet ya biloko bazomela en tout cas ça vraiment passé papa Koto to senga pe tout ça déjà la période électorale ata moi conseil na ba jeune au ba Orlando bazape même âge na yo conseil ni ko pesa période électorale yango ezo ya bakonzi bakoya to voter bo voter biso nini ko senga na ba ya tour oyo o basala kite basala pour la biso te oyo ngai na osenga nanu liboso et pas bato bazoya nanu babongisa no jeunesse na biso na jeunesse na biso ça na tout droit au monde la génération ya lelo ezana no mabe makasi ke génération to no mona na kala ke po mona moto abo vandi na ya menelo ka boza ki passe neti ba age le roi biso ko vanda na bato abo no za la penate lo pa na osenga babongisa no jeunesse batunga ba école so ba école ko za batunga mais ba école les ali déjà président na biso atele ya biso gratuité baninga ba otanga na gratuité est-ce que la minute to ko lobela suma ba école les ali ezana mutu na mutu alinga comme si baza balinga na bango ngote. OK sikoyo le mieux ezaki d'être na bakati na biso soko landila ngo bien tous na ba difficulté belé. OK tous ba difficulté belé soteno 1 ya mai ya misusu ya courant ya mango bene belé ya osaleza awa sikoyo le problème eza ponde toza boye na bakati net ba milier na biso boye
yango mona bato babebaka presque koleka ba quartier mosusu. OK. Pour ceux aussi par exemple ya Gombe au mona ba Gombe biloko boye ezalaka rare mais tongo ye a yokuta biloko boye c'est que quartier dans développer te. OK. Au mona que jeune pour un peu satana musala qui ndoyo to musala maboko atala baninga bana quartier ba vanda katela ngape fana kena o ekona ba musala o batika na sima siko mona batika osalika mni tinga bana tika laka mona zongi na sima yo vana base mais surtout on va vanda boya yi ale ma groupe na tato mine loko ba 5 bon bazine ba yose mine ba mine ka yango senga ba initiative ya malamu pona bandeko na biso bakoya koto to ka ke tozana DJ quand même place musicien zali to ko bunga ngote ata mo eloko mkie pour que ba o ba yoka ba confirmer vraiment que oui toza vraiment na musicien na bité soki mo eloko ezali bien fallait que se préparer na nous pour ngabi que soda tambola na munduki na ye même te soza déjà prêt soit to ko l'excellent micro pona baninga et puis vous après OK on se met en salanga mba moko vraiment na appui très bien. Mbona na biso ya député na ba na polo na ba 500 2000 ana ba o ba sa de ana ba tuma bwe soki aye ba azuma kambu na simana mama na batando tamwa bango akati mama relation. OK. Akati relation ma bika tamsu quartier pe mutesala ke abima député lelo batu ba benge pe député honorable et ça quartier pe di batu atamola na bango. Bon basala ke abima honorable mais o ba pe bo bengi pe chumuni bo ele karate ataku ka chongo e pesa pe ba fois a tika la pe o yate da ninga subungu akei mama ko da ngona mboka biso etamola ba bate po batu basala likolo ba po biso to wa biso dans biso jeunesse bato ba likolo na biso esenga ba landila makamba jeunesse bien o ba likolo bon tu ba likolo ba yibi makamba nyonso. Bon, tu as quand même qu'à moi et là au moins pour te confirmer vraiment que oui, Aza musicien. Na Congo ya lelo, Congo ya lelo, Congo ya lelo. Na Congo ya lelo, Congo ya lelo, Congo ya lelo. Kishasa kala me yangote. Namona na tangwa mobutwe Congo bandaki kotambola bien namona na tangwa Lumumba Congo bandaki kotambola bien namona na tangwa Kabila lepe Congo ezalaki kotambola malamu bomona tadi ambere na nzela ezalaki mapasi komona ye bomona moto mabe na nzela ezalaki mapasi Congo ya lelo bakuluna Congo ya lelo bamiibi Congo ya lelo besku Congo ya lelo batamabe Congo ya lelo tolinganite Congo ya lelo kaka mitema mabe basheni bakomi kobeba nzambe yozo tala kaka me basheni bakomi kobeba pona nini je rasa malamu na Congo ezate je rasa malamu na Congo ezate Vraiment, merci beaucoup vraiment en tout cas c'est très intéressant ya koyoka ba belle mélodie zo bimana bato ya boy oyo parfois tout le monde n'a vaut rien mais tu sentir que il y a des talents qui sont cachés en eux donc en tout cas mboka na biso ba vertu eza ebele na ba jeune na biso oyo senga juste encadrement ba initiative ya malamu pour que nyonso ekende malamu en tout cas c'est vraiment une chose très intéressante et utile oyo tozo sentir na bandeko na biso ba boulanger baza awa ba musicien baza awa ba maçon mais juste encadrement de ezati tozo senga vraiment na ba konzi o bazolanda biso en tout cas bato ya ko encadrer de bango yeyo même production ya ko sala et c'est rendre na bato ya ba jeune talent oya bimi na néant oya za lokole le côté le lobi pa ko za la mutu en tout cas eza vraiment esengo mingi ya kotala vertu ya bozo bimakati na bango. En tout cas, nous sommes vraiment déjà arrivés à la fin de notre tranche d'animation ou émission. Je dis merci na bande ko nyonso bo permettre biso to ya na base na bino en tout cas to za ba image en tout cas to za wana ensemble to continuer toujours na koloba parce que biso to za na musala mseza ya koloba et tikali siko kana bango nde ba ko sala parce que biso to me manka lokola rapport et bino nde o bolanda biso ba qui des droits
nde bozala wana pona koyeba ko sala parce que oeza musala na bino. Merci beaucoup au grand caméraman qui est derrière la caméra, Gédéon, le bras d'or, en tout cas ce bon monde image à Kitoko Boïsa Kezaye. Là je peux pas oublier aussi Calixte Boueka, tonton Fraîcheur, alias donc on est là ensemble. Je suis sûr que vous a ébélé dans le cité tabakombo ya moko na mon côté, mais n'a pas ça quand même moi ma mot de la fin ya souka sinon te ba na moi déjà ba chuchoter sima moi te moi de mbote DJ Likemba pe na bosenete kota za mtuka check ya yo yango moi mbote ta ya mtu moko deux personnes au ba olanda yo rapidement. Na pesi mbote na maman Bibiche. OK. Na pesi mbote na maman Pamphiline. Merci pene à trop. OK, koto. Ngai na pesi mbote na famille na ngai nyonso. Ono sibozuli ba ko la émission na biso. Pesi ba ono mbote puis na pesi ba ve na ngai donc baza pene belé. Merci beaucoup. Koto mbote na yo na bato ba olanda yo. Obalanda. Mbote na ba o balandi ngai bolanda nde to fandi to ba yeba dog na pesi bino mbote boye ba ko changer mboka po biso pe ba jeune to za la calme mais ba mbote na bino belé. OK. Na sepeli pour l'émission, merci ma journaliste. Na pesi mbote panoko na Don Pierrot. Ndeko na Angola, amasa na Jérémy de risque prochainement. Merci koto. Na pesi mbote na vena ngati pelas ma ifuda mota ba chérie. Tant otalango et salipe moi bien mon boy. Pour l'émission na biso. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi